Bah maman et bonne fête. Il y a moi de la femme, le 30, Bible, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a un bon moninga Karine Mokonzi na Kiti na Koti Makambango donc on a kati ya CNN Market à un côté to ya ko somba to ya ko zwa moi biloko moi fraîcheur. Donc le 30 mars lelo ba bonne fête na ba maman nyonso parce que lelo ezande mukolo na biso donc ba moninga aboka mwate. Bino matbonibo ki kotanga na Tunisie bande kona biso ya DMB Travel ba pesi biso occasion donc ba fungoleli biso ba porte bo luki contact boke kotanga kuna elongo na DMB Travel. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo orevaka kokende kotanga na mboka Tunisie yeba keza lisusu ndoto te ekomi possible grâce à travail de génie ya bandeko ya DMB Travel. Awa ba professionnel ba ko faciliter yo ba démarche na mikolo ya kotanga nyonso dans les bons pe okei Tunisie sans complication. DMB Travel a ko faciliter ba congolais na ba congolaises nyonso pour na mambo etali voyage. On te lancer offre moko spécial rentrée académique zo banda le 15 janvier 2018. Là, c'est beaucoup plus, c'est pour la Tunisie. Donc, voyager à Tunisie à très moins cher et beaucoup plus. Tout ça l'appel pour les étudiants, papa, par exemple, pour sortir de la Tunisie, la démarche se reprendre seulement dans moins de 15 jours. Moi, on a eu visa, visa d'études et puis à Kekotanga sans problème dans la Tunisie. Offre à Tunisie, au Tozo, l'au-delà. Étudiants sont hasard na droit à formation espagnol, anglais, français, et ça et coupé ça m'a offert. Et pour le logement, ils sont dans de très bonnes conditions. Vous allez vraiment satisfait. Boyoki malamu na $670 payable na ba tranche mibale au tangi na yo na Tunisie. DBM Travel ezali ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, pe mokolo ya samedi de 8h30 à 14h30. Kasi ezwami na avenue Pozo numéro 1 na deuxième niveau ya immeuble imprimerie de la cité local 232 référence Pongabi. Na DBM Travel nani akoloba lisusu mokoti. Keyo. Pour na biso batolinga kolia spaghetti Betesco acheli biso spaghetti Roni. Oh déjà ils ont un marché pour combattre la moitié itara biso ba maman. Donc merci na Betesco spaghetti Roni et ça déjà dans le terrain. Ba maman mosungi ya population congolaise yeyo. Société Betesco a memeli bino lisusu solution pour na ba repas facile, ba repas vite fait. Pour les yango lipota mobimba spaghetti Roni. Boko zoyango na sachet ya 500 grammes, pe oyo ya 250 grammes. Tikana yebisa yo ke sachet oyo ya muki ozali komona soki olambi yango ndenge vimbaka boza na idete. En tout cas pat oyo spaghetti Roni et salami na ba condition ya kitoko pe eza elengi na munoko. Spaghetti Roni et ali spaghetti kitoko ya sika ya société Betesco. Ezali na 200 grammes et na 400 grammes. Donc tout collé on a baninga on a déjeuner na midi. Vraiment vraiment ya sika, eza potopototé, eza milai, eza le maman nzungu bien, eza bi mama yemaité, eza bi vraiment misuni et puis eza kilo ozolia, ozo sepela, puis ozoka vraiment tsunga ya semoule de blé. Donc ezali spaghetti oyo ezali déjà sur le marché. C'est sûr que spaghetti bunga ki Roni mais si que spaghetti et bien na marché ba distributeur na son nyonso Betesco baza déjà na ba stock na ba alimentation eza déjà ebelé na ba boutique ezali déjà na ba mesa ezali déjà na ba boutique ba quartier na biso ezali déjà donc boleka déjà na ba point de vente na bino nyonso bosomba spaghetti Roni bosomba po ezali spaghetti oyo ya kitoko ya sika et pour na kosebisa bino ba consommateur à Betesco. Pe boye ba spaghetti Roni ezali spaghetti liboso oyo Congo mobimendima po ba mama ba sepela nango o balamba ka chaque tongo na ba coin bazali ko tegisa ezali spaghetti Roni ya société Betesco. Boko zoyango partout na ba supermarché na ba boutique na zando monene
ata pe na baligablo spaghetti roni et kotaka sans permission. Cadeau signé mosungi ya population ya Congo, Société Beltesco et Kiyo. Oui! Pour ça, la courant Snell fout ta facture, surtout pour n'abisso batolinga on charger ba téléphone qu'on repasse. Donc Snell azo senga biso to fout ta courant pour tous à la bien, tous à toujours na kwezongenga courant, il faut refouta. Ndeko, au fouti courant. Keba na coupure. Keba na amende. Kofuta facture na yo, ezali kosunga Snell mpo apesa yo courant ya malamu. Tous ensemble, illuminons le Congo. Snell, l'espoir est permis. Pona biso nyonso batolingaka musique, pona biso ba maman fait rigoler tiki biso te, azo honorer biso lelo nde ba vomir la fin d'une chose que son commencement parce que le les 30 toromina suka. Rendez-vous à moko à partir à 20h dans salon au Capi avec fait rigoler Jésus des Nuances. Boyana maputa, yakalata zala l'espo toroyemba avec Jésus des Nuances. Koyebisa na bato teke yo moto moyinga awesi na panzi sango kenga moto na boyo avec Jésus des Nuances bon ratété. Moi aussi à telle deuxième édition et Koyinda Mabe le 30 mars Oyo na salon Okapi ya hôtel Venus avec Jésus fait rigole à Jésus de Nuance le padre alobi ba maman soki ozalaka mosi à talo amona yo na kati ya salle. Oh, déjà babillé et ils déjà en vente avec un partenaire idéologie. Moi, c'est Atalo. La Digalvanda. Hey, yo! Kabo se boulembi l'homme na zakala haye pa bi otika ba mama bongote lobby le 31 a ozana biso na ntsele toko clôturer mois de la femme et le ngona kabo se donc et kozala concert matinal donc en tout cas koya na mwango ngapotala ka ntsele moi ba embouteillage banim avec kabo se boulembi Bwakanda. Papa Dadi. Ouais. Ba mama moi na bino yango yo mois de mars yango yo esili kasi botuna nga nini Kabo sembwa kanda ya kopia ya kotumba abengisi bino le 31 mars oyo na hôtel Gertrude na Kinkole na commune Ntele non loin ya aéroport na Rechisumpa ozali wana mobimba na 5000 francs ya pamba Kabo salobi boya koyoka bilengi pe générique o ezali koya surprise na surprise yoka ye balobi gauche te droite te zalawa balobi poto na kati ya Kinkole na kati ya poto na kati hôtel Gertrude balobi eza non loin ya aéroport na Rechisumpa avenue Chisumpa oya ebele à partir il y a 18h tu vas dire concert maman kobosana te yaka na papa na kati hôtel Gertrude awa okuta nyonso tu ezali awa taba ezali ngolo ezali nyonso tu ezali kolia na komela nabengisi bana Ntele bana Maluku bana Kinkole bana Tchangu boya ebele maman kobosana te yaka na papa na clôture mois de la femme c'est 31 nabengisi tous les vrais Joe
tout le vrai nzele ya kinkole boya to savourer na kati ya hôtel G-Trite en direct. Ah oui, clôture il y a mois de la femme de babé rango na mois de mars et kozala se sika se moko le 31 mars oyo na hôtel G-Trite na kinkole non loin aéroport international NG na Rechusumpa oza mobimba tolo balisusu nini ba mama e boa kitoko wapi keyo oui voilà, kola muka du jour au jour CNN le colis et kokisi 6 ans. Donc, tu as fêté soirée le 16, 4e mois, à partir à 19h dans la salle Les Boulevards. Donc, tu as bisogné sur la salle Les Boulevards pour fêter 6 ans. Il y a CNN et puis qu'on félicite parce que maman va salam sara pour biso ba maman et événement ayez les sources au 6e attaque de Lyon. Bondi Melanga déjà en préparation et kozala somo. Papa, maman, bandeko, bana Kinshasa, après Fleuve Congo Hotel, Foden House, restaurant Le Palais, salle de fête Algarve, cette fois-ci pour le 6e anniversaire, Tomemi Bino na meilleure salle du moment, le boulevard Yangonel, la meilleure salle de la capitale, et Sikawapi, Lyon ya communication, Bakomema Baveya Ipina Bango. Et kozala somo cette fois-ci, soirée de gala avec buffet et consommation uniquement sur invitation. Et kozala la meilleure soirée par rapport à la soirée précédente, Oyo déjà to sala. Et Sikawapi to sangisaka bakonzi mboka. Ba personnalité minene mboka na biso ba annonceur ba partenaire chaîne la télévision ba journaliste na ba invité ndenge na ndenge ba koya ko sabre champagne ko lia gâteau ensemble na ba lieu communication bobo sanate 6e année oyo CNL a copé Sabino politique yasika et puis nouvelle conception comme d'habitude to komemabino en mode 360 degrés. Parce que base ya masolo ya communication et fandande awa. Bobo sanate 6 ans ya CNL ba surprise ya ndenge na ndenge ezali kozela bino. Papa maman boye bake CNL depuis azala pe azo continuer kozala ti lelo mon côté na terrain. Le 22 avril Bisonio Sonzele à Simos Plaza avec Weransan et Koyinda Mabe. Keyo, oui. Argent, vous rapprochez de l'essentiel. Voilà, quand on est ici, bon, la soukalia Kamingi, le 16 Rosala, la soirée des galants, et le 22, à partir il y a 10h, na Simone Plaza, en tout cas, bon, il y a les solos, il y a les papas na kilote. On l'a que ça, moi, le colopo, qu'on a trop zenga, kaka louké, de nazolela, nazolela. Avec le roi de la forêt, Orzalo complet, na wenge maison mère Mobimba, au toko fêté, na bango 6 ans, il y a CNL, en tout cas, bon, il y a belé à partir à 10h30, de mon année dimanche, na Simone Plaza. Merci. Dimanche le 22 avril 2018, 6e anniversaire ya CNL Oyo Ekoyinda Mabe na Simos Plaza à partir ya 10h. Boyebi ndenge lisolo ebetamaka lisolo ya teni oyo etikala universel oyo etelemisaka ngonga, c'est-à-dire moi rouge moi pembe ezalaka couleur ya CNL boyebi ndenge ezalaka kasi botuna nga nini wera ya Noël Nyama Igwe de la forêt akozala wana pona kosepesa bino avec impact na idéologie.
Ah, le 22 avril, fête à CNN, quoi. Donc, tu as invité le 22 avril. Donc, ça y est, le 22 avril. Ouais, non, donc, fête à CNN, vous allez avec invité. Ouais. Ça y est, vous allez avec voilà, le 22 avril. Voilà, le 22 avril. C'est 22 avril. 6e anniversaire, il y a CNN. Ouais. Donc, vous allez chaud, quoi. Déjà ezali en vente à partir ya $8 na via Orange Money, c'est-à-dire ceux qui ozalaka na sim ya Orange somba kaka partir ya sim na yo billet na ba shop nyonso Orange bakopesa yo yango. Ya Noël alobi Igwe de la Forêt na nous bo vivre 7 jours de la semaine en live boya boya dimanche le 22 avril oyo 6 ans ya SNL na Simons Plaza Poko Sepela. Oh, oza mupaya oyebi Simons Plaza place ezalaka te. Tala 10 minutes après aéroport international Yanjili na droite na yo route Alphalte okoti wana mobimba pe tosepeli elongo ekozala opesi mwambwa aboyi keyo. Oui. Argent, vous rapprochez de l'essentiel. Pasteur John a sexe abiso ka moi mukie. Nazong si n'est pas Pasteur John, to c'est ka moi mukie. Pesa vie na forme ko saka biloba lo baté bilela de la té. Dikama muninga pe ko tambola kana mutu to bela ko asanya mapa. Po za na ba yo ba beta to loté. Au 2018. La pesca ba synthèse ya mukie pona olakisa ki challenge ça. Tant que côté 2018 nzamba lingi yo. To za ko ba boucha dam. Ba lokoti biso 20 poto ganti équipe na mutu na karona na ye. Soko liame avant etalinga te. Musuba kangami na compte tonga na kota dam pona sauver boya coin. Ba pa accès ko koma ba simba petoga. Donc vie ezana makambo ebele na zolo ba pola muka. Ko banga munene église te. Église ezaka kuna na kati Bible to mona kanisa kana kati sala malamu tika mabenyo so exemple ke fortifier poto yanduka. Tanto quand tu goza na retard te mutakoksi bikila to azate nzele zana mulai. Biloko fete bakanga muninga lobogo te pa mutakotizaki azate. Voilà, merci beaucoup na Eder Numbi na Brody Kanda et na bosente na Nicolas Mokonzi Osombia Obazaki na sima ya machine ndeto Sabino era toujours na ba héros de l'ombre. Merci na bino pe Obozaki belé liboso ya ba télévision na pona Rolanda journal na bino obolingara CNL olelo et Koli et Kokisi 6 ans. Grâce Nabino Batbotal Rabiso, donc un grand merci Nabino, un grand merci à l'équipe Mobimba et surtout bon anniversaire les sous Nabiso Batouya CNL, hein, surtout n'a pas Karine Mokondi la baronne, malgré la continuation de la main. En fait, bonne fête.